choli bana nangala zobela ndakwe bukanaki batikinga bwepona nini baba nangaza na morgue mama batikinga bona nini baba nangaza na morgue matiza nanga pasi batake wa neglige papa nanga asa mutoleta asa na gouvernement ya Kisangani ba neglige ye. Okay mama bana nini baso sala boy ebembe papa nangeza na morgue bondeko mokendo longola bembe papa nangai biloko nyebe ko beba ngai na sala na bapota pona nini boy baso nyokola biso. Mobali azate papa nanganda yakikosunganga akufi na mai oyo akufi na mai. Se calmer na nous maman là qui ça. Très chers abonnés, Yokani Télévision a pesi bino mbote ndenge to message na bino ko sala musala oyo pona bino parce que bosenga rabiso bongo boyebi ke tozala ki na ba Chris ndenge ni bayeba ko bongisa ba parents na bango ti to continuer na bango jusqu'à maintenant to na parler du peuple bozali ko remarquer ngona sima na ngai na compte ya Yokani Télévision to ko sala musala oyo bosenga ki biso to sala to kiti sur le terrain ici ka wapi bayebi ko lela ba corps oyo 169 morts oyo bayeba ko trouver liwa na mbula oyo betaki dernièrement na ville ya Kinshasa mbula moko compliqué mbula moko toyebi komboni tobenga yango te mais mabote belé leli ya solo bozo moko molanda na bilili ndenge nini bakor wana ezali ko bima peza li ko kende. C'est vrai que heure ezalaki vraiment précise te pona koya awa alors tant to comité ko kuta déjà bakor ezali ko bima mais toutefois to kotiela bino nanu ndenge nini bakor ezali ko bima po yebi ko yeba ko kundama ba famille mususu bayebi ko koma na retard bazali ndinga omoni bamba zolela bayebi ko koma 9h kasi 9h wana bakor déjà en train de partir ba famille wana leli makasi parce que mitu ko qui déjà bien préparé. C'est vrai que l'organisation n'andenge ya kati ezalaki kitoko kasi bango baleli était parce que bayeba ki kozwa coup de fil mon côté et puis bayeba kozwa retour mon côté ni information moko par rapport ya heure surtout heure ndem tetungisi pour ba famille belé et tikadi libanda yebi kozwa place te na kati ya ba bus wana ba bus mususu ekei polele bongo mais na tiki bino moko boyeba komona ndenge ni ville ya Kinshasa eleli na kati ya pasi makasi ndenge nini na ba inconnu bazomona bandeko na bango ndenge bazali koleka na ba cercueil yo elandani ebele ya solo epesi pasi makasi na tiki bino bo vivre na ngai ensemble na sima caméra Maïza Rachid si tu es d'accord avec moi permet à ce que toyeba kotala na bandeko nyonso ndenge nini bakor oyo ezali kopesa malili na nzoto. Maïza donne-moi les images et puis on va revenir après pour na ko interviewer quelques personnes oyo ba yebi ko zo place te au bord topé ko kende ko lela bandeko na bango ndenge sengelité na ebité soki identification il fallait ça les mains mettre ça la commentaire wana sima ya kozwa quelques interventions. Merci beaucoup.
Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, bino bakufelaki mutu na mambula oyo utayobeta. Nakufelaki papa na ngai, nakufelaki papa autaki este ayaki pona makamboka ya bango ya leta ya bambongo na bango bazo nyokola bango mikanda nyonso ezali asalaka na gouvernement ya Kisangani. Papa akufaki na événement ya mai naza tilelo na bana sisi bazo bela baza na ndaku kuna nake nazo leka na leki na lembi ebembe papa nange tikali na morgue ya Bondeko pona nini bazo sala boye ebembe papa nange na morgue ya Bondeko mokendo longola ebembe papa na ngai biloko nyese bako beba ngai na sala na bapota pona nini boye bazo nyokola biso naza na bana sisi mobali azate papa na nganda yaki kosunganga akufi na mai oyo akufi na mai se calmer na nous maman lakisa papier osimbi na maboko tokoya kozwa pe bandeko mosusu oza papier ba pesi bino na papier ba pesi nga na gouvernement yango pona ko témoigner na commune nde gouverneur apesaki alobi bokende kuna bazo enregistrer bakomba bato bakufaki na mai mama bandana zo leka na leki na lembi tilelo batiki bebemba papa nanga na morgue papa nanga na morgue nazo eloko nyonso bebi nazo na eloko moko te biloko ndeko echoli bana nanga bazobela ndeko ebukanaki batiki ngambo epona nini papa nanga na morgue mama batiki ngambo na nini papa nanga tikali na morgue matiri nanga pasi bateke ba neglige papa nanga asa mutu aleta asa na gouvernement ya Kisangani ba neglige ye. OK mama boni papa boni mama kaka ozo mona vraiment toza desi biso toza ki voir même na hôtel de ya ville vraiment natika na nous papa toke malembe ya yo papa na bino akufeli na commune nini esala mi wapi papa akufi na commune ya Limete na oui était na quartier Martial avenue Limete numéro 16 bis vraiment natika komona makamba boete to memaki yango ebembe akufaki na mai oyo esalaki moto nyonso ayebi to memi ebembe na morgue ya Bondeko vraiment tosali nyonso bato basalaka toke na hôtel de ville ba enregistrer lokwa bazo enregistrer bato nyonso vraiment tisikoyo conclusion ezate bosa totuni bango problème na bino eza nini biso moko tokende tozwa ebembe ou toyela bino na mama yo place bolobi ou be tosani babi te l'état de azwi yango en charge bino te sikoyo pona nini eloko nini ezozanga Bondeko eboyaki kopesa bino bemboke nango na mama yemo c'est ça donc balingi na bango teke biso tozwa yango tokenda babiloko ba enregistrer biso l'état de azwi en charge mais sikoyo eloko nini ezozanga kino bino l'état bo memango bo transmettre yango na ndenge ni boyebi que corps ya papa na bino ezate na ba corps oyo uti OK touti ko vérifier to tindi pe bandeko la biso sur place biso toza à place babenga ki biso toya na stade mais bandeko bazo confirmer biso que non donc eza wana tina minute oyo bazui ebembete tango papa akufaki est-ce que ba autorité bakitaki sur le terrain bangonde bazoki corps bakena ngona Bondeko tozaki bino moko famille nde bomemaki kuna OK biso moko famille to memaki premièrement to komaki na hôpital ya place pembeni wana to mitsana directement tango munganga confirmer biso que non aza na été to transmettre yango directement na nene kuna na morgue ya Bondeko ayebisinga ke ba corps kuna eza mibale oyo bakufi na mbula OK eza mibale eza ndeko na biso moko ya mura soldat aza nene mwana na akufaki eza wana na papa na biso kombe Shenda Omeonga sikoyo ndenge eza wana bozo senga nini na l'état vraiment pour ça na biso ezali que non premièrement ebembe to mona to confirmer que non eye place oyo bazo lelango bazwa yango bakende kokunda biso famille tozo mona yango wana nde sikoyo ba récompenser pe biso ndenge bato nyonso baza ko récompenser bango po to tikali vide loko moko te na ndako bana malade tout ça ba mai ba melaki surtout que bouti ko vivre tragédie wana boza na mbongo pe ya kokunda papa te ko sala matanga eloko moko ezate jusqu'à maintenant donc tozo la libanda ndako pe soki ba komi sur place ba commande na numéro 16 bis ndako eza ya kobukana donc vraiment moi ezate tozo la libanda papa to ya ti na terrain to ya ko kitati e pa na bino bola biso adresse wana esika wapi papa kufaki to kozwa pe moi témoignage ya batu ya quartier donc boti ke la biso contact na bino ou bien bo pesa pe contact moko soki lelo émission ekomi e pa ya bakondi bako joindre bino numéro de téléphone ezali 081 35 42
573 081 35 42 573. D'accord. Ok, tika numéro no kuna pa ya nani? Papa Zela. Papa, bonjour. Bien, ngai moto na koma kiti na Hôtel de Ville na libota to sololi bazui kombo ba enregistré awa na zolo ba carte de lecteur nanga bazwaki photocopie carte de lecteur ya mowe bazwaki photocopie yango basimbi yango na maboko oyo acte de décès à commune baza nango na Hôtel de Ville baza nango batikalaki na ba dossier nyonso bon bazwi ba kombo ba formalité nyonso bazwi ba coordonnées nyonso to sololi pe na bango makambo nyonso rassurera ki bino ke ba kozwa ko soki même otoni directeur ya morgue ya Bondeko akozala témoin na biso sero abandaki enregistré wana na Hôtel de Ville abenge topese numéro ya directeur ya Bondeko abenge alobe koro ya oyebi papa Kombe Alphonse alobe toyebi ndeye alobe toyebi koro ezawa na Bondeko balobe bon tokotinda moto akoya kozwa alors biso akroya ke bakokende kozwa mais eloko ezokamwisa biso ti sikoyo ebembeza wana na morgue ya Bondeko koto lobi na bengi nga moko directeur ya morgue ya Bondeko alobi te koro eza wana siko nga nazokamwa baza na posa yepe awa bayebisi bino botindi bato mosusu na Bondeko mpo bavérifie babi koro eza kuna bino boya na tongo kutu lelo nde ve mortere ebandi totindi mpe bandeko na kuna bandeko mibale bakome ti kuna bayebisi bango ke koro eza ya mwana ya kapitaine ya Mura koro na ye eza na oyo ya biso koro na ye ezali kaka na Bondeko sikoyo biso tozokamwa pare na biso nde bazwi yango baboyi kokende kozwa mpo awa toyebi eke bandeko na biso bele baza na mitema mabe posa na bango ezake soki mwa mbongo bapesaki ekei nde na ngambo na bango parce que formalité nyonso topesi bango alors awa kutu nazoloba biloko nyonso bato moins de 15 personnes bazolala libanda bamire ya ndako ebukani clôture ebukani soki okei sur place okomona yango na avenue Limete numéro 16 quartier Masiala commune ya Bondeko tokozwa numéro na bino de 16 numéro na ngai ezali 081 papa déjà pesi numéro na télévision bongo te tokobenga bino pona tokita sur le terrain to palper makambo oloba ke ezali ya solo po eza ya solo soko okomi na avenue Limete donc référence eza mosquée ya 7e okomona ata ba voisin bango moko bakoya ko témoigner likambo elekanaki wana. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Yo zanani, yo poza ndeko ya ba papa. Te naza ndeko na bango te. Ngai naza Maman makasi. Naza petit frère ya do naza noko ya mwana oyo ya kufaki. Mwana oyo bino o baza na Bondeko pe. OK. Kwa na eza kuna na Bondeko te uti koleka awa nde tutu. Tuti ko vérifier yango sika. Ngai nde na uti ko vérifier. Tokuti yango eza na Bondeko. Siko nini nde lekani po ke corps na bino kende eyate. Maman incident salamaki journée ya lundi. Lundi na butu pona otanisa mardi. Mwana banda ko futela banda otanga na IEC na GD. Na âge 22 ans na science commerciale. Abanda otanga na GD. Abanda ko futela ndako ye moko. Ndenga banda ko vana ndako incident pe tango yaki na butu wana mire bukanaki ma ekoteli na ndako. Ndenge akufaki ka na se ya mbeto. Sikoyo toluki ebembe banda 5h ya mardi tomonaki on te po mai ezaki liko tina kata chambre mai ezaki liko donc tozo zinda tomonaki te e komiti na 19h mai diminaki e komi awa nde ebembe monanaki na se ya mbeto tango monani mardi na 19h tango ebembe monani biso tozalaki na capacité ya kosimba ebembe te etanke bato bayebi mibeko tosengaki tomona l'état ndenge tokendaki komona l'état tokomi na susi ya liboso bayebisi biso babite biso pe toza inondé bokenda na TP tokomi na TP accord ezalaki ebele on baba eza inondé non bango pe badindaki tokomi na première na TP tokutaki commandant second abandi kosala constant
Tango asali aye ko benga chef na abi c'est un dossier judiciaire esengeli bomona commune nde tokendaki na commune tant to commune na commune tokutai na colonel apesi biso commissaire permanent nde ayambaki biso tango ayambi biso azwi pe information apesi biso lettre ya réquisition ya morgue tango tosilisi tozalaki na besoin tokenda otia corps na Jekoko tokomi na Jekoko balobi ke kuna bazo bimisa kaka me bazo kotisa te nde tobimaki vike moto toluaki mutuka na ye po kenda kotika biso bande ko déclarer par rapport na makambo mbongo pe na tana ye pe komaki ba 22h kolanda 23h nde to bakiseli lisusu mbongo tokomi na morgue ya bondeko baboyaki baboyi babite bazana espace te mais tozalaki na choix te po moto mutuka lobaki ke akomema biso lisusu te tambolaki mingi na ye to tamboli mingi na ye ba 23h kolanda 0h to bondeli ti to corrompre bango to futi pe bambongo na bango ndenge bazwaki ebembe batie na morgue balobi ba formalité to akosala na tongo ya mercredi ndenge tokomaki tango tokomi tosala ba formalité ya morgue esili tokomaki na ba place nyonso babengaki biso to bandi na Souciette tomoni di quartier tomoni commune Bukumest papa ndenge tokendaki kosuka na bisika tosukaki tosuki wana ekomaki jeudi nde bambomaki corps le même jeudi babengi biso ke toya na meiko bino nde bofuti mbongo ya koambome corps to eza gouvernement biso bato tofutaki tango babengi biso to enregistrer pe dossier na biso l'état yebisi biso l'état yebisi bino na nzela ya nani non na bato babandaki ko enregistrer balobi to meka kosimba lisusu corps wana te toza na mesure ya kosimba ngo te eza ya l'état ye moko ko déléguer batu bakoya kozwa ngo ekoleka na hôpital général soki comme na hôpital général nde bakopesa biso ba bordero information tozalaki nango yango wana jeudi wana baye bazwi te bayaki te vendredi baye te samedi baye te dimanche baye te lundi biso moko tolandi bango tango tokomi kuna to poser kana biso babi non déjà to prévoir wana bino bo simba lisusu te même bambongo na bino bo futaki boyebisa bato wana bazongisela bino bambongo na bino tozeli pe ti nde baservaki bato mususu ekomi pona biso ke bapesa biso mwa eloko bapesaki pona koorganize matanga ote bino bokenda boya na tongo moto akotisaki corps lokola responsable atikala na morgue moto moko azala kuna famille baya awa po na palais du peuple po na kirte nde tokabolaki pe organisation na ndenge wana tovandi lobi banda 7h ya mardi journée oya lundi tozongaki 22h lobi 7h ya mardi ti tozongi 19h bayebisi so babino kana bino eza nango na problème te esengeli kaka corps na bino elongwa na morgue ya bondeko eya na mama yembo bino bosimba te biso moko tokotinda bato tozongi pe ndenge tozonga lobby bapesi biso pe numéro ya chef de division ya affaires sociales ya ministère ya affaires sociales tobengi apesi biso ka même information alobi auti ko benga ministre alobi ke tokuta na ye na palais du peuple na 7h ndenge toyaki pe na 7h tokomi on croyait que corps na biso c'est komi awa tozeli ministre tomoni ministre te tobengi chef de division ayebisi biso alobi ministre aza mokonzi akoya na volonté na biso te na volonté na ye tomoni pe awa ba activité nyonso ebandaki kosalama esili esalami pe esili toye kozwa futi ke corps na biso elongwe na bondeko eyaki na mama yembo eza na stade ndenge tobimaki mbangu mpo na verification tokomi kuna tokuti corps ezali ebouge te ndenge tozongi awa tomoni pe moto moko pe akoyamba biso aza te sikondeni boyebi ke corps na bino eza te babandaki kobenga bakombo babandaki kobenga bakombo toyebi ke corps na biso eza te mpo toke tokuti yango etikali kuna na bondeko sikoyo kokosenga nini otali caméra olo bon eloko biso tozosenga ya liboso
L'État a négligé biso. Eza nango na problème était banda ko baby makamususu esalami. Deuxième autorisation to senga corps eza biso mona za biso. Tozo a permission ya ko enterrer mona biso. L'État salité apesa bino ba corps. Apesa biso corps na biso to enterrer mona biso. Soki pe akosepela kosunga biso na mikolo ekoya to pe akobendela biso problème mususu esengeli ki asala pona biso a trouver suite favorable pona biso a réaliser. Mais toza na ba numéro na bango tozo benga bazo rassurer biso kaka ba information ya malamu mais bazo réaliser. Merci beaucoup. Bandeko balandi bauti ko comprendre que ngamoko na komi émotionné na zebani na lobaté mais les preuves sont là ba décès oyo et salami vraiment bato baza penda ba victime ya mbula kasi ndenge gouvernement lobaki ndenge yemoko chef de l'état ecourtaki séjour na ye na Amérique pona aya ayeba ko kunda ba compatriotes na ye topé batu na ye topé ba ye azali kokamba kasi ba famille mususu oyo et yebi ko bénéficier na eloko au chef de l'état pesité topé na makambo chef de l'état sali pona bangote papa o mususu azali kutu cadre na kati ya gouvernorat ya Kisangani metala corps na ezaka na bondeko azui solution te jusqu'à aujourd'hui jeune oyo lobi azaki na avenir makasi lobi corps na etikali na bondeko kuna Moutero ça la bango eloko azate balobi soki bino bomoni ke bokosala eloko c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose si vous n'allez rien faire alors bo pesa bango permission ko ba corps na bango bakunda mais je pense que vidéo na biso ko marati na présidence je crois que la présidence est en train de nous suivre oyo pe bazali ba victime bazana droit ya ko bénéficier loko la bateau nyonso ba bénéficier po bazali bana mboka bazali ba rwandais te bazali ba étranger te bango pe bazali na droit ya ko bénéficier voilà le travail qu'on était venu faire ici dans le stade de martyr, pour comprendre que l'émotion est forte, nous avons plusieurs corps en même temps. Nous avons kundama et si nous avons maloba, nous avons jusque sur le terrain pour vérifier exactement parce que non, qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai? On va descendre sur le terrain pour vérifier réellement ce qui m'a mais déjà avec ça. Le quoi dossier à commune, le quoi document et bimi na kati ya commune, c'est que quelque part vous reconnaissez que salaire maki chef de l'état ko tambola na basiti nyo sauté o mabe salé maki mais kasi biso to kenaki na mombele to monaki to tambola ki ba bisike belé to monaki combien de gens sont morts 169 personnes donc comprenez la suite mais boye ba ko réparer préjudice o ko sala bien merci beaucoup n'hésitez pas de vous abonner en cascade que Dieu vous bénisse de partout on est là que la peur quitte le Congolais. Tika été lobby et bako promettre pour na Congo ya kitoko pe ya malamu ya ngondo population ezali ko senga ya solo congolais ezali ko senga vivre malamu azala bien pour que ba tragédie ya boye bako zonga lisusu te boya ebele bo s'abonner nzamba mona papa mbola bino nde tokutani na émission mususu kaka na même chaîne na sima caméra ezala ki bongo Rachid Maïza o azali ko bimela bino ba image kitoko na ndako na bino merci beaucoup.